Chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour, salut, de là où vous vous trouvez. C'est bien Moutalika sous au micro. Vous avez un programme la mission Liboke. Vous avez Liboke, comme on a Banganda, et comme on a Liboke, Kiri Liboke, Miro tout. Vous avez partout dans 4 coins du monde, vous avez Liboke comme programme dans nos quotidiens. Vous avez Liboke, la rapé, vous avez Laka. Tout ça, vous avez Moutalika sous officiel TV. Vous s'abonnez comme d'habitude, vous avez Laka. Lelo toyeko ya belabino biaka ya biaka pour tous un problème na boka. Problème wana il faut tout résoudre on aye parce que belé ba mona côté chorégraphie to ba ndeko na biso ba danseur on dirait ça second musala. On dirait musala en soi et ça kozala chanteur to kozala musicien instrumentiste. On dirait danse bazoaro na second plan. Mais biso étant que artiste na bi valeur ya eloko wana danse na yo luka kulutu ya za président ya bi ba danse c'était pour être coach mais tu to perdre baoba munene monument munene ya ba betali danse ba betali chorégraphie na mboka na biso na kombo ya Kinsekwa maître Kinsekwa wa uto tika biso to talaki gauche droite le bitin photo ke luka présent lambio to lia liboke na ye mais entre temps to comprendre visibilité to importance ya danse na kati ya mboka na biso na MT Gauthier soki oza boboko na biso Macron Ngimbi ofongola plateau bamona invité na biso otozolia liboke na elelo mais entre temps vanto banda na pesi mbote na sponsor officiel na ngai otobengi boko boss Tanguy Brice Lulendo le seul congolais ami de Bill Gates motema ya mama Fefe Fanzu na groupe LTB na bao mobimba tomoni boko bâti service bâti fluide bâti rénove et puis bâti énergie. Na pesi mbote na Gary Iwele Gia yoazo la biso depuis Washington DC. Ya la narabiso vraiment na bokembi mais ba critique ya na téléphone. Na bosanité Clarisse Tangabouye Bibote Bagilé Ngantembe depuis France. Et puis pour clore, passe à Padoum Petit, aigle majeur na famille na Ebobimba maman Magui. Plateau c'est Fogwami, présent Lambio. Bonjour. Bonjour Moutalika sous. Vijana Britandera Engaye loko ko zanga biso na TV engaye Vijana lisozo Britandera di engaye malembe ouais malembe tunake body santé pepele ndozo revenga omona ngandeni pepele kitoko pepele pena ba chamu ambadori koko ba warrior ndeni bakti wano lobi koko ba warrior parce que viki na soutenir ouais leki na fali popa mingi. Mais pour tout, on dit que si la tombole au coca ba warrior parce que tika la ba warrior na mbongo. Ba bi que vient absolument bio président azara na projet à disque moto single. Fallait un victime produit mais il est tout monde a 3 points de suspension. To y baraté zarani. To ko bandelango ya ki compte ta yanga moko. OK. Mais to ko bandelango na dicap la merveille. OK. Yazala azapela oya motema pananga. Ah ouais. On a dans l'équipe nanga opena na linga mingi na artiste musicien. Surtout ba leader oyo bazo mener mikolo na kata mboko. Ouais. Donc la bandelango boko yoka pour sepela trop et puis la bandelango avec featuring y arrive avec na yemo parce que yeso ga yembi na ba mono monati. Siko riva ti lelo elogine barate mona na pete. Kana masque ga ti lelo za ne kana masque. Moyen ko ministère ndengo les até ko ministère passer petite na ye. OK. Ya to bomba ke pour ba no déranger mingi na ba chic ba nimbani. Mais ba ko zelo ko na dicap la merveille. Pour période mo prise au betab so mo eloko mo boye o tche na date na événement pena pour na kaka rival mo la kaka masque na ye. Mais événement o ta ko salamate et les gars peka boye alongo la pété mais après to mo mo na quand même Vijana et on va mettre na denga balé na ba événement binene trop mais ba festival d'autres zela to bona pété nyo sona dit le président nyo sona ki ba compte ta parce que to linga ki mingi to tia mbonga jé mbongo ezali belé pour la promotion nango comme na kila na mbongo ma boko te yango no moni na fena ke lokwana OK parce que la nina tia même ata $50,000 pour la promotion na ye pour abima libela kende penda likolo mais le quoi na to ki na mbongo na te yango ni zo freiner boko zango kanate. Bon, président, lelo ya bibiso. Toye pas na yo parce que douleur est la rata mboka. Bato ba bi sens la chorégraphie, o ba sepela la musique mais côté danse, baza na regret. To père de maître Kinsekwa. Il obani nos ana pour na likambo ekweli biso. Donc on a peur de maître Kinsekwa vraiment Pius Mokila Mpui. On a la chorégraphe monene pour danga na kota ke pas bêti
na uti na groupe Chamchemi tout après tourner en Europe na yeko kota pas bêtise na kuta ki jaki nse kwa zaki wana c'est qui nse quoi qui m'apprenait pas dans sa bêtise ni au salon. OK. Voilà bêtise ça bêtise Olympia tout na bêtise te wana sa bêtise Olympia déjà. OK. Wana sa bêtise Olympia moni te wana na bêtise Olympia te parce que biso to la pas bêtise na bêtise Olympia te. OK. A bêtise qui déjà a bêtise kana Olympia yemoko beta yemoko wana beta Olympia mais Zénith dans la bêta qui te wana Zénith wana na bêta qui voilà mais les auto beta Olympia yé na ba bilonda na ba feza a fi ba ki mo ebele les razom ki na wana ngana utaki poto tournée européenne à 73 les wana bino kozaka wapi misubaki na bandundu ba misubaki na ba Équateur ba misubaki na Kasai ma yeko lelo ba kuma musicien akuma mona paye à danger. Mais les gens en 73 le 21 juin, la tournée européenne, 8 pays. Pendant combien de temps? Mais tout cela, presque vacances, moi, pour tout le monde. Ouais. Vacances, mon bimba, il y a grandes vacances, il y a des gens poto, la tournée, voilà. Il y a un groupe, il y a M. Bernard Van der Boom, Père Sonam, c'est un sujet hollandais, à Koufa. Tout ça, il tournait au Zongi. Tant que au Zongi, il y a des danses, il y a des gâteaux. Il n'y a pas bêtis. Ndena kutaka ki tse quoi masala ngai wana Alexis Ngabapa kutana Jeff Munongo chorégraphe de Jeff ou bakena na Kester voilà je crois il est pas Alexis Ngabapa na kutana Jackie Hollande Jobo donc la meilleure danseuse à Congo ngana tsaka yetu likolo ba chala mona ba yokota bisuna sima na kuta pe bilonda la meilleure danseuse de sous aloketu donc ba chala mona ba yokota sima ba yokota biso pas bêti déjà mais président que moi vite faire besoin parce que les beaux que tu regardes les abonnés bandeli à makamuna yo moko moké na biso déjà pas tigresse déjà naza déjà bon là on a tous les locaux matanga ya maître qui ne sait quoi vous organisez on est ni peut enterrer mes journée matanga ya maître qui ne sait quoi regarde to kundayi semaine passée mais tout ça qui retard pour to baki que non au lieu de lelaka et pas le président de la République, on a lelaka et pas le ça ça beaucoup de quoi tu as biso moko ba chorégraphe ba danseuse nyoso na ba leader ya orchestre au qui sait quoi ça là aida bango na mosala bacha moi quelque chose à 300 400 $, 500 $, ou azala mbongo bela tiko leka donc to kunda qui sait quoi avec honneur ya monte que vous allez insuffisant. Et vous avez suffisant, ils ont vraiment insuffisant. N'a pas moyen parce que la famille qui dit que la famille a une salade, et la famille vous a bien, mais bisous par notre volonté, tout le monde qui doit accompagner vos secs, il y a qui sait quoi avec les moyens de bord aux artistes. Voilà. Bah qu'on paye ça. Ok. Il y a moins de monde, na tout à qui artiste, na tout à qui fait le midi, na tout qui va voir la sonne, na tout à ba jibem piano, na tout à a fallu pour pas. Est-ce que va répondre positivement déjà? Mais oui, quelques artistes déjà parce que va répondre net oisé quoi. Merci Bingi. Après ça côte par naïe. Ouais. Bazana no mingi. Ba misusu ni bazana net moi le beaucoup makasi. Ba misusu bazana motema bolingo ko pesa te. Mais na do sabino ba leader émission est autant la partout. Ouais. So na tangi kombo na oté donc pesa rien. Donc ganga ko na mbongo za na mbongo te. Donc de otangi oisé quoi jusque là oisé quoi nan. Oisé quoi pesi. Bon. Pour la monnaie, on ferait une liste. Car ma pas PC. Deuxième, on continue deuxième vitesse. Troisième vitesse, Zigo. C'est bas, c'est là. On a apprécié. On peut savoir comment le gars. Président de côté, on a. Oui, là, Baksa. Baksa, pourquoi? Yondo Sisters. Ah. Denise Yondo. On va y Chantal Yondo, on a taboulet. Yebisa Tana Makata Lilith, à la poteau de la Star International. Voilà. Il est parti déjà. Ok. Dans Tango, on a dansé dans la poteau, Fifi Boussa. Ok. Bazina Bilaou. Batindi déjà. Bazotinda déjà. Nataki Montamingi était pour la danseuse. On a vu que vie est moins difficile. Mais comment va responsable? La 5 ans, 10 $, 20 $, tout fait nombre. Mais comment va responsable la Mikil? Na Mikil. Il faut pas contribuer. Tu vas leader. Tu vas Fifi Moussa, Bazina Bila. Comment va responsable au Sakana? Danger. Ma sœur Ramso Rosette Kamono, Lelo sœur en Christ. Rosette Kamono, faut pas ça pour la Kinse quoi. Ça la qui mingi pour la yo. Vraiment. Hein?
na petite nanga mwambui bon même ça mbongo botinda pona kitsoka to kuna kinse quoi samedi vendredi to na veille mortuaire mais kulu to bongo ba fioti yo sala ba responsable na poto ba fete ba na poto bon na tout ça qui bango te passer bango ba ki pena kinse quoi pena te OK donc ba travail pena kinse quoi pena te na tout ça qui bango te oyo motema ne ko beta alinga tia moins loko atika ka moins loko problème ça donc yo mutozo recevoir nazo recevoir na pesa ngo pa Jackie Olanjobo la mère danseuse à Congo oya ça la pena ba fi babina Jackie yem dalo mo mbongo nyoso to pesa donc lobby to ça la calcul la mbongo to ba monter ça li combien numéro ya présent la ya ngwana et s'afficher émission mobimba to longola ngote le leader tozo landa danseuse tout au salama na mboka na biso ata oleka pa pongo love ata oleka pa ya papa we bato les gars pas confiant les gars pas Kester bandeko na ko bokena obeta Olympia Zénith na yebi ke boza boma ba responsable et ko elibino lelo bo sauver honneur ba danseur ba mona na ke danse eza la valeur na mbogo ya osakarate na yebi te lilo bandi ko baksa pona ko poto le cannabis na ko senga na Kofi Olomide qui ne sait quoi a beaucoup travaillé pembe na yo. Il y a des fois, quand on a monté ma chorégraphie, on a kutaka qui ne sait quoi ça, on a un groupe à quartier là. On a là, l'ambiance qui ne sait pas qui n'a pas inspiration, c'est Yogosala. Il y a un maximum qui a un étimatum, il y a un maximum qui a un longitima, il y a un loi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sait quoi ça, Liwana. Alors, vraiment, on a soutenir les locaux. On soutenir les locaux. On a soutenir Susu. On a l'équipe il fallait poupa. Vraiment, Tchambong est belé, vraiment. Tchambong est belé. Pour les patrons, dans le mbongo belé. Na yebi wana mbongo belé. Principal ni ozo insister ka Tchambong belé. Na yebi motema ya fali pupa. Na yebi motema na ndenga zalaka motema malamu. Ndenga soutenaka makambo. Ya artiste presque mingi bali banda. Na o bazana katiao. Soko de kambo ko ndenge et puis nga na bela ki tango na bela ki fali pupa soutenanga pena donc financièrement makasi. OK. Ya wana na osenga fali pupa cha monta moka bien de façon que et permettre de aussi ça makamonos. Mais présentement on a net danse pour vacciner pe braza. Kuna lilobekete on dirait. Roga. Yo moko yebi ba biloko tibozo bina wana biso to solo sala yango na ba Shaki na ba Jeff na ba kinse quoi. Les années tu vas reprendre kaka. Voilà. Ba biloko biso to sala. Voilà. Roga. Alba yo za numéro 1 ya Brazzaville. Yo kwa ni lwambo makia ya Bravo. Ya Brazza. Yo pe tinda côte par na yo et ko sala nga bien. OK. Ko sala nga bien. Tinda mo ata $500 ata $1000. O tindi kaka pona yebi keza nango. Ouais. Et puis na ko senga lisusu na jibim piena. Souverain l'idée. Moto pamba. Bon. Yepe aza motema moko malamu ta mpena bela tout la kinga fo. OK. Mais le quoi qui ne sait quoi faire travailler pena yo ba danser mi ba bien pas na ba uta pe pas qui ne sait quoi format bango. So ko principe montagne bien et ko ça la bien pour total dakati. Merci beaucoup. Ba artiste so bazali wana senga kibino ba Blaise Bula. Na mona ki leki na nga bina fila komeli nga ke mikola ta mobulu moya timbezati. C'est vrai ça. Mais il m'a monté dans la message. On la limité. Na ngina tsango na télévision te pour mona ba mona ke yo o yibsinga ke dampia ka moyo soutenir les artistes. Wana bina filé pour da répondre. Il m'a répondre dans la message na ye. Bina filé so zo na ngai komi kitsandengo na ti. Tinda mo eloko na yo. Komi kitsa bo. Fabregas. Azo benga ou tout la téléphone petit frère. Ça c'est manquement de respect. Ayambite. Donc on doit comprendre que on a la moyen mais ko ya ma téléphone akitoko ngana grand prêtre ya blague ti na melaka ba succès ba tout là ko mela succès na yo ça la bien ti wale ki na autre donc yango na osenga na artiste nyonso ba leader nyonso waze quoi vraiment na betulo maboko continuer Adolphe Dominguez les lokuta déjà alela to tinda loko munene ouais na to zango mais na ba déjà pour ba toise belé na ba déjà pour ba tout ba tanga bitawa donc yo sala nga passe ngamba makanda wera son wana ka États-Unis na yimse ko déjà mora kinse ko travailler na yo ti presque ndelo kinse ko sakana yo na mettre na yo mususu atraka donc bon pesa moi loko poto kuna kinse ko Weranson aux États-Unis mais na benga ki na solo ka col à partir des États-Unis solo pe na mettre ninja ba utinda moi loko ba ko pesa donc na sindelo na ko so moi loko bien pona bakisa po na kuna kinse quoi faire gola bon aux artistes ba danser big babina on ba danser ngai lambe la format bango babina ke pa na yo ba mise mususu ba uta pa na vichana ba ta pa no pe ba yemba ke pa na yo kinse ko za grand maître so ko tindi même ata $1000 ata $500 ko sala bien bo soutenir président kinse ko vanda big na pototo akufeli kaka kinse ko akufeli kaka ona kisasa aza
chorégraphe a bundi tout awa mais a eu chance même maïna mikilité. Oh ah bon? Ouais. Tibo kenda wana na ba chem yetu. Ya kendate, ya kendate. Ah mukolo. Donc comme il a mukolo vraiment. Mais à continuer là toujours comme ça parce que physique il a dans toto. Donc il travaillait toujours pour les danseuses et pour les artistes leaders na Katamboko. Président excusez. Yo za mwana quartier, le botami na quartier. Ngala botami na Matonge na beaucoup numéro 47. Na za mwana rankin. Donc rankin kombo ya kala ya Matonge. Lelo comme Matonge. Donc ngala za mwana rankin. Mais na botami kuna na koli wana na yena yolo études primaire secondaire na seja berkimans to tanga bekol mona papa wemba lita bembo to leka wana na kauka et puis voilà na ke yolo na longo yolo na fa na lukutu na longo na yolo na ke na limité na ye kauka mombele na rasuko shenga mosko danse pena soa pena wa mbrasaka on a âge na âge à 16 ans na kene tournée européenne na bande ko yekola makamako yemba na ko bina na Shemshemetu na 68. Président, est-ce que Shemshemetu tu aurais expliqué biso pe na ezaki groupe andeni musique typique to folklorique to ballet to Shemshemetu comment raison à trop Shemshemetu ali elaxi notre source ezali mundele oya sala ki groupe a petit chanteur ya Shemshemetu nde ya kenge yende mudaye ko sala Shemshemetu on a dit ça. OK. Donc voilà. Na ba idéologie ka net ya ba père Bifalo na sala ba. Non, il y a groupe moko to yemba ma messe. Il y a groupe moko folklorique. To qui na pièce moto to la sango na monde entier, c'est comme on a Paris, partout dans le monde, to participer à la fête à Genève. Donc groupe wana, et un groupe moko monene. Et même si tu papa Paul VI na pesa papa Paul VI monte na beza pété na ye. Hein? Papa vraiment donc on danger ou de la danger. Ya otira lupe bana. O tu yo simba rekenda. Kaka. Na visite ba basilique Saint-Pierre, ba Colisée na Italie, et c'est un comité. Dans la musique il a sali tour du monde. A commenté na Japon. A to ganga Japon, est-ce que comment Japon présent. Après Shemshemetu tant aux zongi na 73. Après continent na groupe ni. Tant au côté maman pas bêti. Oui, na côté pas bêti. Na côté pas bêti. Yo to koyeba pas bêti na simana yo hein. Ouais, on va tout bien baola na biso ba yebi na bêti bien te. A bêti masikini a chanté za monene, chanté za PC lenga ba spectacle dans le monde entier. To bêta une semaine à Palladium. Vendredi, samedi, dimanche. Semaine kuna vendredi, samedi, dimanche. Donc plein à plein. Tout le monde a battu ba Franco, Bataboulé. On va copier à bêti masikini pour avoir une avance. Une avance la musique congolaise. C'est ça qui l'élo mais attends. Ah, son âme repose en paix. Eh Abeti Masikini. À ça la tour du monde du Paris. Il y a beaucoup de blagues parce qu'il y a un manager qui m'a aimé sa personne. Gérard. Patamboli na emingi, amutumoto fan na etro, mama Betty. Na ko yembelo nzembo na emo. Ouais. Uturudisha kemabaya, rudisha kanyoto masudi. Hata koma di kukonseya, rudisha kanyoto masudi. Aye. Ayo yo yo yo. Ayo yo yo yo. Wara mona bumba. Avec la guitare, Bogar, Bamakaba, Baladna, na idéologie. Beauté à danger. Un Bogar Makena Mabele, que son âme repose en paix. Donc, Maman Betty a formé Bisso. Vous avez la banane. Et pas où cotiché. Nakuta qui ne sait quoi. Nakuta qui Jeff Mounongo, Nakuta qui Jackie, Nakuta qui Bilonda, Nakuta qui Feza, Nakuta ba Yolande, Nakuta ba Bibi, Bibi, je dis pas ça. Nakuta na orchestre nakuta ba Bofi Drumer nakuta ki ba Watunda Gomez nakuta ki Basia oya na Bongo Star avec qui soliste il y a pas Betty donc nakuta ki Zenge Basis c'est chef d'orchestre mingi bakufa bakota ba bele vraiment nzamba ba molimo na bango ils ont beaucoup travaillé mais bino siège ezaki ba Blackid ka to herbo pe Togo c'est là qui mingi nanda kwa Betty. OK, na les fois ça donc wana. Neto répéter wana makamuso ole kana wana du seke to kota ba maki wana banzala na ba mongo za ole kana wana panda ka Betty. Bon ce qu'on sert Mbilabel akutaka yo. Mbilabel na kutaka yepe aye kala mingi te pa Betty. OK. Beto wani ko pese boulot. OK. Maman Mbilabel qui ne sait quoi kufi. So ça la pona moi loko faut tinda déjà pour tout bunda qui ne sait quoi. Au vendredi
toza na veille mortuaire et samedi tokunda kinse quoi maman Mbila Bertinda moi loko na yo Gilles Sana les grands producteurs ogi message ah botinde loko vraiment na ko pardonner te ah ouais na ko pardonner te parce que ça dépend que dans Suisse ndé ba pardonner bino te pour que dans Suisse na ndenga boulot ah oui président on pardonner pour tout na no senga mingi na ba leader mingi bota mamungu ba danseuse bota bambongo tokunda kinse quoi parce que bino ba artiste botiser ba danseuse mingi na kata Congo mais ceux qui chorégraphe doivent travailler pour la bango à Koufi ce qu'on peut c'est un côté ça présent yoza biaka na baramboza coach na ko tuno question ya curiosité banda oyeba ba danseur na ba danseuse na boko pour na yo meilleure danseuse de tous les temps egoza nani o banda pena Congo e banda ti lelo to boni ba petit belé ba bimana oyo bibisa danseuse no meilleure danseuse de tous les temps o asala ba kambo ba bisu basala te egoza nani selon yo mais danseuse on a connu Sabino qui meilleure danseuse là il faut que tu Jackie Hollande bon hier à sa meilleure danseuse au bout de Abeti Masegi na Bukana Moussapi pour nous l'accès chorégraphie ah bon tu es plâtre donc à Bukani Bena Moussapi pour nous l'accès Jackie donc à la danseuse étoile tu connais dire ba OK jazz tout ça ba Farouche ba fléchette tout ça au les capes OK jazz mais na yo que n'ambaka la qui na Betty Masiki na longwe pas Betty na côté pas Pongolo na longwe pas Pongolo na côté na Fiza na longwe na tout ça le groupe là ba Jackie na ba Jeff na ba Kinse quoi le fléchette de Big Boss après tu go ça là Farouge tu suis contre na Franco tu ke ba tourner na Franco après tu ah voilà qui l'Afrique ouais to longwe na longwe na OK jazz to tiki ba Jackie ba continuer après na ego zonga suna OK jazz na fonditi na mora Franco après na ye viva la musique mais siko ezana lisolo mona yo ka en passant ba question na betaka ba période alinga ke na aventure na langa star ba maître ya batonge ba sangara ba beta e muchompa ba kota e muchompa no frappa o sangara de il paraît jour que ba mettre butu yo do bigisa ouais parce que on manager il a manager c'est manager agi masadanga ke cérémonie pas lui yo comme manager pero mais oui parce que so na lobi likambo fa yo kango parce que ngaso na lobi na likambo yo kité okomona makambo na yo ouais ke cérémonie a pile moi na mai na ngai agi na lemba donc on a besoin d'aller tout le temps on peut se ba idéologie ndeni artiste azalaka ndeni misi azalaka misi fa bombe misi fa la partie misi fa gumba makate aza ko yokela ngai puis to beta balanga langa star avec que cérémonie ngana pembe na e comment le grand pétrolier ba ubela le sang ayemba danger type wana donc les nalinga kende langa star ba mettre ba ke balandi ba zongisier ba beta ke penate ezaki mo bambata banini mais le kola ngai na moto so na telemi ata ba mettre ata banana ata ba ayoka ngamba na mo ba ibiki wana ndoka ndombe ke ba o mela pamba donc voilà que c'est le beta rombata boko binap que c'est mené à pile mon main na que c'est me repose en paix ti le luna ni la kayo parce que dans la manière mo ya ko sakanate donc félicitations na mosala otikeli biso na kata Congo batumi bazo landa ngo mais président oyaki vivre na neni année à vivre la musique donc on a déjà na mwana matongi donc mwana ranke papa mbalo sala vivre la musique na ba 77 ngala na quartier na yaka wana bon ngalo gangi beau frère Rajabu qui fait commandant bataillon à secrétaire Mobutu na qui na pumba déjà na ba agi wana na otambola nango ah bon er mo na via ngo papa papa mwana to me mai na ba mbongo ebele er mo pela koma bukula to le ngana to dépanner na dépanner même la famille beaucoup ba yebi ki lambe dépanner on a passé bango mbote esika bazali do la ina bambongo na ngai do bana okabakala ouais ba concert même na zaiko mona na boaki mbongo musique katani c'est vrai ouais ngai na bofre na mutambongo ti donc côté wana kutu ko sakana ngai tira yango la relanda ko ka yango la relanda opona te la relanda ke kaka mutalika so yo de benga camarade ba boss bon donc camarade ba patron ba tu mingi ba kombo ba yimbi lelo ngamu tuna usali bango na sala bango balandi nga na sima ngamu na pesa ba kombo ba tu balandi kombo ba biki so ko lamba tango na télévision mais mutu bo sala ete nani nga ko kota doute nani docteur Jeff Njadi il était un don de Dieu yena ko sali na note pour ndima yeti ndima yeti ngana ndima so na lepa na yo mais na liate wana mona kala mbonga mukie ngana sala ba chila mwina
Adolphe Muteba. Oui. Wana Mutambongo. Wato Nimi. Na bank na boa Didi Kinwani. Te wato Nimi. Ba Jojo Mandiki Mopata. Des fois te. Ba Okito Pandachala. Ba Johnny Lopez. Ba Johnny yo e bagaite. Ba Pito Lukaya. Ba Pito Luka. Kulu tena ye ba te Nimi. No, ba tudé ça comment ga ko yemba. Bon, nga soki oyina lobayo. Il faut la lobayo musu pona bit. Mais na koyebisa abeta chou. Bon. Obi ka beda choper dans le bel air. Bon. Mais le lobi kombo na yo parce que ba bisinga ko ta motema malamu. Au sale sakabatu. O ida kabatu moi bien. Mais qui ne sait quoi kufia chorégraphe monene yo ko linga bata muziki. Pesa ta cote par na yo. Poto sangisa. To yeba ndingi to okunda. Qui ne sait quoi abeda chou. Pato Bogos. Alors pour la image. Vraiment. Moi loko ko sala bien. Numéro à fan wana. Bon. Ce que bien ngana na bende loko. Ça bien pour enterrer ça dans 2 jours. Oui. Pas de temps mort. Bata pas poche mu kuse ko forcer te na lobayo. T. Eza ngambo. Na ba musicien patron. Lucas. Si on regarde à vivre. Oh, le un problème. T'es là le problème de présent. Toi enterrer pas qui sait quoi faire les gars bien. Ah ouais. Oh. Présent la vivre parce que les gars des climat. Mais dans tout non. Vague liboso et longo, on dit des salades qui ba longo vivre. O ba dans sala karawa. O ba dans sala karawa musique taki kaka ba kaba ba mumi, ba nzele ba sharufa, ba umanga, ba ngonde ba bouja ba massa, ba be poli, j'adore les cambodgiens, ba espérande ba kindaka. Mais les ba ke kuna pe simbite bazonga na FIFA la musique. Donc grimace à pamba. Grimace à pamba. Zone zangoli zizi ae talana numa mokesima baima on a vivre mais bimaki na karawa musique mais le bazongi beaucoup le gars na motema polile a continuer toujours na bango bon ce qu'on présent au Kenda ba Kester pour ba ça la victoire ko Kenda ba Kester ba ça la victoire ezaka likama mbongo ba moyen da kota mokemo sala mo mingi ya on va décider ki ba kele ba verkis ko verkis tatandaki mbongo là tandi mbongo ba ya ba weli si mbongo ba kei. Donc, ezalate que ba on bagana le verkis c'est ça verkis n'a créé qui le wana après ba tikali ba li joko ba ye ba beti ba c'est là ba redi ba beti ba nzembo belé en tout cas ba redi ba beti ba marai ba ye donc ba Luciana a continuer après ba ke ba Japon ba ke poto amsu ba ke ba kamda bango redi tikali wana yo zaka na kin na zaka na kin mais na yaka toujours dans vivre na musique avec Tchétchénanga. Ouais. Jusqu'au maintenant jouer rôle l'état baba qui n'est poto. Les baba qui poto. Parce que on a na ok jazz. OK. On n'a pas franco. On n'avait pas franco. On travaillait pas franco. Donc on n'avait pas franco na ok jazz. Donc on n'avait pas papa on a tellement beaucoup mais la salle la musala na ngai et pas ya franco. Ti franco kufaki na tikala ki na ok jazz. OK. Ti premier nous vesi mara sala ki ya ok jazz après mort ya franco. Alobi na ngai lambio. C'est quoi il faut comme indépendant. Parce que celui qui nous paye l'argent, il est parti. Moi, je n'ai pas d'argent de te payer tout le temps, chaque fin de mois. Dans un moyen de société. Comme ça, dans ce cas, pour comme ça, tu vas signer un contrat, tu travailles, puis on te paye, toi tu payes les danseuses. Tu connais pas tourner dans la Tanzanie. Voilà, complet. Avant ça, bana OK. Bana OK, ça la mana misu na ngai. OK. Mais attentes entre bango nde basala bana OK. Bana OK wana. Ce présent, tant papa we barobi ko ya kin pour na robeta ba concert ya ba sponsor ba no bengae, mais wana ko luka ba musicien awa. Yo mtora luka ba musicien oto yo zaki no kana ye mais ezala mutu mo azaki spécialisé ko lukele ba musicien wana. Ezaki bona ba débat ba to bona ba bendo son to bona ba to belé ba prochain na ba temps wana. Omoni 92 93 ba si si omoni papa azaki na boyate mutaka ko yazaki Redia Miss. OK. Redia Miss azo ya ta mwasali album na yona ngomengo ata kala do album wana mbongo yaki danger ningi sambuka Kinshasa Redia Miss akomo ya wa ina contrat na BAT. OK. Ambassade akomo ko ça ba production na ye il fallait groupe d'accompagnement. Là on na ba bendo son ba jazz ba petit belé ba yaki tu vas nous accompagner Redia Miss. OK. Papa Esili, les accueillis, papa m'a dit qu'on a vu contre na Bra Congo. OK. Les papa m'a dit contre na Bra Congo à Yekin. Bon. Dans Yekin, il fallait se couper à Bana Baboulot. Baboulot, ma fille,
lokola orchestre ezalaki déjà wana Voilà. na badanse tocollabore na ye tobeti baconcert esili alobi mais omoni te tokosala groupe nabi oui tokosala groupe tokosoutenir yango na ndenge akosakana te abi namoni ka tomonte orchestre wana ayebisi yo toki na colonel Jagger na Jesse Nembanza na pese bambota to akoma na bikili te azali awa VJS na pese mbote esika azali nde tosali recrutement toaccompagne beaucoup nde tosali orchestre wana nouvelle écriture parce que président bise nini ya liboso mpena oborecruta na nouvelle écriture ministère liboso tomonaki la boule tozwa ye ezalaki Bendoson number 1 na bavie mise moko ya titi livalua boye Bendoson ala mpena moto akuma banibani tobenga ye aya tobengaki Bendoson na ye bapeti bapompomi yake baye bapacheko mwana quartier bango to baye basangani bayibosi le grand bati père son âme donc baye tosangani nde tosali nouvelle écriture bongo ve Pinos aki na basi bino bozwa ene ye pe aki muta viva na musique banda kala le tosala nouvelle écriture ye pe aye na ye a continue nouvelle écriture maintenant les nouvelle écriture babiki nouvelle écriture pour na bana miki na le Pinos za mokolo photo luka basiste mongo ya moi jeune les toi qui touche à Fulakanda aye na autepanga dia autepanga dia ye et puis il me force à toi appeler Al Pacino donc tosha la personne mbota trop moi capito na mpiko na viva la présent et là ce que c'est pelisanga bobimisa album na nouvelle écriture bo pesa kombo ka pe ya groupe titre album nouvelle écriture et bima tout le monde ça succès ya mabe ya ko sakana te ya on debe babino mikili so tel premier tournée na ça mikili yo pokenda na kenda na sala ba danseuse ba chance loko pamba Chantal Mogao na boto li pa ya Jolino Coco Maria na formé Mimi Tivundu pe na formé et Chantal Mepende minene na formé na sangise ba on a le cours to de la mona mikili mais ça ce qu'on est l'apostrophe to sali el apostrophe to zongi on a sa nzembo ya tango utimboka oye ezanzeb na yo ya borna nga biloko to za yanga wana ah bon azi petit na du nous jak beaucoup la bito tsape ya yemba les petits nous jak rapé na kataboro tango utimboka oye okanisa kideba mama pa iko ya kana fele donc tout ça chora yo kanisa kindi bisi za ofele po yawa okota la bisi makomo sengo tiki omote ko mafatire président yango bina nous ça la bamba na chat si après bah ça la tourner mo ya poto bana mais pas ni ba combat na titre na la beauté wana na okipa ngote mais conscientement ba petit ba yebi ba mimi tivundo ba boka na kati malafu manuinika ba petit ba yebi ki ba biloko to za ya la mbele mtasala ya après les tozongi kin papa mbabino ba fio ba koli photo tika ba na mikili alors que le voyage mo ya ba 10 jours na Paris oyo fotikala songi côté na matonge trop ye lambiango ye kaka beaucoup de fotika ye beaucoup de personnes amoni ko zo ba trop bon au CD a CD ngana tikali ta on a tikali na ina ndako leso appel ba leki nga ba grande scène nga na longo viva la musique wemba ta tiki ngai bwe a scène nga fulongo na yo foke na yo ko olongo viva la musique mais père na nga ya fanda ka nie aloba kiria na ba soir père na nga lobi au monde qui était devenu moins important. Il faut savoir que se poser la carte. Voilà, on s'est posé la carte. Et marqué papa. Et marqué papa, au monde tu auras ta place dans l'écolo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on va danser la maman, tu es coloté. On va danser la banane Mickey. Il y a plus de 300 filles qui défilent dans Molokai pour n'en retenir que 10. Les fioti. Les fioti. Na bouja Mikili na niveau Gosakanate. Ouais. Na bouja Mikili na niveau Gosakanate. Mikili na poto ko o moni al parti na boka lambe ki tsampeka na kin. Voilà, matsampeka na poto. Na kini on a rekomba na baba je m'en fous pas mal mais na poto te roya la mbote na pesa te ba na poto ba yebi ko ya la mbote na ngamba na loko pesi beaucoup le pesi ngana bien excuser na lo pesa te bon donc on ça reprendre na ça ngo passer pour na la dur toujours na mikili na toujours di bangal do na kata mikili ba na mikili ba yebi et ça la te ba bononé tout ça orgueil ba bi ke ya ndenge na ye ASPV a grand prêtre président Rosala grand prêtre le ko ba ko buda ba tout te na buda ba tout na ko solution bien mais le boko au moins te que le ko mambote ko maboye parce que to bandeki makama ya ko pesa mbote te poto banga ba malade le ko to ko ti mamo ya biso ko na mangoro mango ko to et puis après to komi ko pena sumbote te komi ya makofi au moins que to akina ba vision avant
Le président album on salama ya fulangenge. Yo za la poto te. Télé bon basali fulangenge na poto wala ngana sala fête na kisasa. OK, voilà bakena ba alpachino. La montée fête pendant toute une année en préparation. Bosi na yo tala ngana répétition. Bon, à mon niveau groupe on a dit non. D'être single parti. Nani honorable Mvemba. Bon, Ouazali le Jean-Claude Mvemba. Parlement, ya assemblée. Ayepe kotala ngana molokai. Atela bi mais non. Et c'est maintenant ils ont ba OK ne poto ke poto ici Wemba. Soko bengi lambi ote oko perdre le gol parce que bato balo chamisi nango. Ouais. Wemba yo benga ngabi qui se passe ngabi na le ko mo moto soko mo nango za danger. Parce que le moment on a papa Wemba betano na Zénith à la in ata yemo ko neti leader. Ma beta Zénith mo bo tabasa ifulangenge. Wana na vini tabate belé ezaki nango bien te. OK. Et c'est maki penza te. Parce que na bati bamboye. OK, ouais, raïbi. Mais tant on a une salle fête et puis pas courage à la promotion à fête. Et puis ngamu na salle promotion ba fête ma casse tout na ba télévision yo yebi. Oui. Et comité na mikili ba tout mo le bana na ba kende. Ouais, il fléau vague. Et j'étais obligé na kena groupe. OK. To kena fête kuna to kanga poto na dégâts. Ba Zénith betama ya wasanga. Zénith betama. Bon. Ba Bercy. Est-ce que les to beti na poto na bana wana. À travers ba fioti fléau na bango succès na bango. Nathan beaucoup mikili ya wana papa Manuma qui présent vivant. Oui papa Mamona qui siko ke. Moto makamado sala do mona na ko PCT. Il fallait être comme c'est qu'à président. Abi au moni yé en musique. Donc la Monica qui a partir du comme président. Parce que président vous avez un aussi n'est pas contrat vivant comme moi. C'est là où diriger orchestre Mobimba. La stratégie, la boule au groupe fan d'apena batuba passer penanango. OK. Président Monica yé mota tout ça là comme président. Ngamona bandi président Lambio. Yo pe loba président Lambio bango président Lambio. Lobisi bango na bakasi. Ngate papa m'a lobisi bango na bureau. Na bata mikili président Lambio bango moni tikala président Lambio papa Wemba pe asonam. Ah pe asonam. Président eza elomo eleki biso. Afa boke mikili na ba fioti. Okendaka ba voyage na ba mboka bo Ethiopie wa. Bobeta tourner mo bo na ba bendo mais eluka problème mo bo ekuna. Il paraît ba bendo ba bekane ko déplacer mo ba langage papa. Et puis ça l'a bien été dans retour kabona na bango dina we yaka pena ke ebema et loko wana ke bendo bena tellement devant papa pena bo et papa yuza wana pe pour la big ve yoko tika jamais mutu mwa tellement liboso papa we babo mais loko bo salama ezaki pena nini yango pour bato balga ba comprendre omoni lelo na écrit likambo epa ya mutalika subola ndango toke Ethiopie papa mbazo ki la wana déjà manaka la caché. Tato ke kuna ibisinga bino mbongo za ngeza moke. Moi na futa ba petit bena bien, exact. Et moi ba parti ndambu le reste na opesa après. Là beaucoup la pesi na pesa ba petit bendo boyaki. Ombongo ndini mbongo moke to voyage ngula ya na 2000 ans, bato balba ki ba vio ko na 2000 ans passer pour na 2000 ans kufa banini. To yela risque pe to to beti na festival wana na Hilton na Sheraton Hotel. Il y a 10 abeba. Il y a 10 abeba donc tout là la wana. Donc bendo sona lingité donc asali moi groupe la bango na petit Christian Nzenze na pompo miyake ne ba mema ba mo na Ramazan ba mo na ni succès peut-être ya bango. Ouais. OK succès les ndaki ya ba fit. Ouais. To za na contrat na mikitiro vache mikina benga ba pompo miyake na pompo miyake. Bendo to di mikini. Botika makambo yo. Tozonga kin beaucoup la ya opesa filikonda. Bango baza holinga kakati. Tina aéroport to ye beaucoup la tika sur l'aéroport. Beaucoup la fâché ma bendo apesa ki bendo blouson mo ya J3. OK. Abi petit yo tele mo boya makambo na ngai na J3 na ngai na nzoto. Oyina beta yo. Beaucoup la tout monde kofi po abeta bendo ngana bloqué. Yo bloqué. Ngabi visa ba mindele ba otala ba nimba ni Ethiopie ba ni faut pas. Ebo biki kaka. Beaucoup la quitté l'âme de qui. À 2 ans, on était que Bendo a désisté devant papa. OK. Bendo a monté respect. Ouais. A fait beaucoup de thé, a bêté beaucoup de bataté. Donc beaucoup de gens ont bêté yinga na kanga qui a beaucoup de pola qui na jitwa mais la fois ça qui de Kambona to na ba petit na do dans tela tout ta Éthiopie na mboka molai to ya le ka ba Kenya to ça na ba avion ba nini na do convaincre ba on que vous ensemble pour to kende.
toloke de poto balingai kaka te pare kuna ata avion basala clic bavanda kwena bango bino bavanda kwena babila biso tokosumba bango biso tokosumba tokosufri na nzala pembe na bokulu tokiti kinawa il fallait se go remonter que c'est rapidement parce il faut tobeta na mikili nde tobengaki ba et puis kanda ya bendo soni na ipona kotsaki apocalypse tube na kati ya viva na muzika bendo na ya ba uta groupe moko na Tambule Valois OK alors utaki na kanda wana ndi tati apocalypse na voyage wana tokende na ye nde pesaki mobulu OK le to ekinawa il faut aller sikoyo ko forcer orchestre pour esimba Thierry Mograta na obeta accompagnement to pese solo mbala moko bon to bengi dadibo la camarade Thierry Mograta na su accompagnement ouais Apocalypse numéro 10 aye Kangi coin Al Pacino Boulantulo d'animation libérateur azawana libérateur grand chanteur vous soyez liwana ba chanteur bana kata mboko yo chanteur bana kata mboko ouais risalema yebna na danse na chant yeto zoke na poto ouais leto beti na poto nde aye po ko ta viva la musique leto yaki na yena nouvelle écriture nde to beta sikoyo tourner wana bamasa batikali ya omoni be perdement de kotaki opatie ko banini donc danger to ngisi poto na niveau kosakana te avec Papa Wemba après album à la une au sein parce que à la tête batata ba mama mana fo banini ko yango nde to beta chorégraphie parce que ngana monta chorégraphie na musique so na monter musique so na monter chorégraphie na monter pe musique na ngwa on a bona ta ola sa ba pas oyeba yo moko obeta trouble na blo obligé donc ngana monter ngona sali ba biloko na sali ba kila mogroso ba biloko na ngamo na sala ba musique wana nusu donc monda ndezo misa musique c'est mon frère na bomo ya yi na pesa ki idée que poto mona vivre et uta na ba bikili mais to tika la mona vivre na tapage ba carte na phénomène to mona na ba wingete na ba quartier la te mais ni des salles qui voyagent dans la une album et bibi pas groupe zongi boé ba ya bena ba Jeep Opel ba BMW série 7 ba no wala ngana ya 300 yo kutu na oli ko lobate po yo président te yo peut-être on be ko ministre excellence 300 le tozaki bulu wana passé to mona ba wenge pe ba zo na makama bakar yana beaucoup la biloko ba petit ba ça c'est donner le sala te allez a petit to ba pe bakara mais ba petit tout ba pe bakar na mbongo na bango moko OK ouais ah bon nous Jack tant de ça na poto faut son bakar 8 mois on a mbongo te vient na somba et nous somba déjà bendo son te bendo ça lo nani pache ko somba bakar pache ko somba de Al Pacino somba pe de donc ba petit ba somba bakar na mbongo na bango OK dans album ba def ouais passer na studio ba boka ba to na mbongo so ba boki moto mona ba 3 000 4 000 dollars OK donc ba to ba somba bakar na bango ngai moko so na ki chef papa Wemba président na ye président tiko lo babo donc la président Papa Wemba na comme président ya Papa Wemba parce que Papa Wemba m'appelait président Lambio mais bukolo compagnie mais a comme l'idée atikali leader ngana comme président parce que so diriger bon OK donc quand on est studio Papa Wemba a boka yo il faut Lambio on va deuxième bossé Papa Wemba au deuxième bossé drapeau blanc ba Claude Tembe Papa Wemba Lambio ayo mona Lambio ngabi 2000 euros ako yo ke la bawate pour la facturation 2000 euros papa boaka ye aboaki bate bele ba fera na union za libanga na yo oleke pa na ngai okatelinga mwa eloko na ngai Bosco ba toi chant mais par exemple Al Pacino ba yebela ba café chimanga te wana bango balia ba mbongo na bango na bango OK mais ya lenkuru fo leke pa na nga on a beaucoup après so likonda ngabwe après singa déjà après so combien ngabi 2000 euros yo benda 700 euros wana mususu sibira nga ndengo na ka to vivre na ndengo wana ba kwa ngezo kota bani mais c'est que président la vivre se retrouva la se retrouva toujours vivre na musique afuna se retrouver tant que je suis président banda Papa Mbasala Borkese ça t'a président jamais et c'est le seul et l'unique président et moni nga na kota na Borkese msute parce que mona so na kota na Borkese msute humiliation na mikitisi humiliation na kota na Borkese nana ngo ça na succès le quoi beaucoup bon ana carnet ya dress ya monde entier le quoi la Papa Wemba il faut ça na niveau na ponga na kota pa na yo est-ce que na wa comme chorégraphe na yo en tout cas président Tobodi Bouti à la une boye
ba petit ba René na bakari au saganate yo mo la présidence et puis bala liboso na vivre pendant que yo président ba maboko sala. Mais oui, après ce qu'il fallait pour ça l'album il a dans 100% star. 100% star. Et puis donc pour te mettre à Bercy. Ouais, Bercy on souhaite les gars de Bercy les gars qui to quoi, toi il y a une bonne année. Ouais. Banda Bercy ça la massalité bimande ngona na Bercy. Masanga ko mela titongo sa bonne année le 31 wana. Ezakali wa. Ouais. Ezakali wa. Donc to beti Bercy c'est lui. Après on n'avait plus rien à prouver. Ouais. À mon que ba salle nyo so mythique à ça nini. À ça clôturer. À clôturer singa lambio. Ba fille to ke na mosuwa. OK. On a bivé. On a la salle site internet. Monde a toujours parlé sur la danseuse on va faire suite. Atika bango sur la porte bino tika bango na tika ozonga na bango te. Papa bari bien. Batika na kabazo ba vina bango banima. Yoko tika la ngabitinga na koka pote bon via ndako. Ko lamba fufu ko lia ko ba 5 ko luka bango na koka ngo. Bato bato ba contact na ngambe na lingaka ngo suti. Et comme na ki toucher pour na kotika ba fille na salle émission na Zakari na tiki ba danseuse officiellement na bengi ba parents na bango ba ndeko na bango ba zo bango ba continuer ba vie na bango. Il y a un concert bo betanga boé bo annoncer officiellement. Officiellement on to beta na Belgique. OK. Na Madeleine to pesi au revoir na ba fille. Mais entre temps vous avez na ba nion. Ouais to kina ba nyono li to zongi na bango. OK. Nyono ka moko mutakimaki. OK. Nyono ngapenga na bokola ye. Akina ndako na ngai. Bona mona ki gena ke na mwana wa ya orpheline de père mais na yene na kisasa pour souffrir susu. Na préfère ki la kimisa ye. OK. Ngamo na bingi masa monga masa. De la pétition bokene ko na la mer. Ah za vina ye. OK. Grâce. OK. Après c'est monter grâce c'est quoi ça na Londres. Mais la biso ke mema vina ou bien pour ba biso ko mema vina ou bien ti. Ah ouais. Vous ont wele la ko wela ti. Conseil de tout ta sala yo ko to c'est la sincérité. Oui bi ndenge suki nota ki makasi. Si vous comme président. Et comme pété. Ya solo. Faut faire attention. Si vous êtes dans la pantaka ou dans la télévision avec Moutalika. À pédant on a passé hein. On a passé. D'autant bo beti merci boye ozonga. Après tout monde ba melanda qui vient. Oui ma melanda qui vient. Vieux beaucoup et lengi suka bangulu. Batu bakoti kule bangwabi bakoti ba mère mazoni bakoti et pesi bien télé bakamba bawanze quoi. Babouille la vie. Ta babouille vie. OK ça la moto ngo. Bon, na talinga so do tiki orkeso ka boye. Mobulu. Na comme vivre ba petit na espoir. Bon, na crédence qui la grosso. Sans papa ma grand hôtel. Bon, plein Nazala. Oh, Ozala la JP Suisse qui quitte. To yaka la JP Suisse qui quitte. Petit nga si bombe avec ba gauche bon fan d'idéologie. Ouais, bien ma masque. Na ba petit bato beaucoup la zoya kala mingi te to ke voyage beaucoup la vie to voyager pour la faire. Voilà bo yebi ku tutenga vivre. La yebi te ku tu mais na faire tarder ka ba petit, na espoir, donc l'espoir fait vivre. Mais présent à part ba grand hôtel bo mettre ba braza ba boka bo ebele. Ouais, ba matadi avec ba petit sans papa Wemba. OK. Plein à plein. Bon aujourd'hui sans pas dans mouvement. Ouais, sans pas dans mouvement. Sans pas papa m'a tatoka. OK. Le papa m'a bimi na prison aye. Songi abana mikili na bana kin o lamba linga sampani orchestre comme aye papa faut faire attention so ko sala attention te orchestre comme lamba yo be mayolela ouais na nyonso yo sala ki wana baba mise ba comme obenga papa na petit na nga apocalypse tout be en vie azali lelo na ngai pati songi tu papa ba lamba olongwe président c'est contacté na ba danseuse na yo ngalbi makambo ba bisenga lokele bente il faut la désister maman na vivre la musique na longwe tabi na longwe na vivre la musique à partir d'aujourd'hui mais avant la longwe na vivre la musique wana na beta iloko mo wasuka wana bazonkion et puis les basses là récemment mon papa m'a dit erreur moso na kata baso ki wana apeti na animateur boki ba fingi lambio azonkion après lambio bakanisa ki nati likanisi ya moto mokili na nzambe ko qualité bazonkion ouais donc na benga ngo prophétie sans que lati na baba mboka ngande ngona maboka ngalongi yaki loka suka OK bon bakanisa ki loka na tiki bazonkion ko sala pagaille mbala moko na kei bazonkion eleki bayina longo na bango ya araignée bukani ouais
Donc président kolongwa pe vivre. Non kolongwa vivre la musique. Donc il faut que. Mais il y a papa vous avez pas pu. Toujours bien, il faut quitter les affaires avant que les affaires vous quittent. Voilà. Mais là on a papa le kourou. Les gars en pierre banina. Non viens à la maison. OK. Oh, ça dépend de ngai mutu tira au salangwa ça dit. Je sais que je dois beaucoup d'argent parce que j'ai pas payé. Mais si j'ai besoin de quelque chose, si j'en ai, il faut laisser nini. Mais président est là mon préoccupation mais soanga mais na bomba on défend loba. Ba période maintenant que non au Maroc papa m'a 600 ma mère na kin d'ailleurs tu beta stade à 24 novembre 3 jours. Ouais. Mais normalement on a pas 20 ya ba danser ces activités les loté hein. Tozalaki. Tozalaki wana. OK. Bana di yo créera ma période. Ba puchu bali zèbre. OK. Ba madala bazalaki wana. Ba on y a une frise après il y a qui dans la participation au spectacle wana. OK. Chanteuse moko pesa wana kati Emily Jamusket. Ça qui peut to mettre le 24 novembre 3 jours. La producteur médium. OK. Et ça gâte 3 jours plein à plein. Donner le moni mutu asala ngoti. Te mutu mo na mutu. Ba beta rasta de Malamoko. Mais 3 jours maintenant que 24 tata. Ça c'est le papa oui barara. Ça c'est le cours. On doit l'équiller à ça na ici. Au forcer ndenge no subo le kale kuruti. Mais merci président pour la lelo na sito chité na no to kata na no po liboke bale en bongote soto lia pe pressé to biko e ka ba so na bungo le roi to ele ba maître qui tse quoi wa tigi biso to stopper na no awa be répercussion ba tabiki le so ba sengi que na zonge la président lambio na ebe adresse chez place à tonga pa ya danger na matete na roya pour to za chez batamikili soko lingo za libanga bon Mobenga na numéro wana. Numéro ya président. On préparer libanga na. Bon. Pena ku beaucoup na ndenge mo ya danger. Boye bi biro. Boka ka mutu mongo na mikili. Bon. En Suisse. Il a fait. Il a dit, il a fait. Il a dit, il a fait. Bon. Jean-Claude Mabanzo. Mbongo contre Mbongo. Jean-Claude Mabanzo. Mbongo contre Mbongo. Mbongo contre Mbongo. Président Seki. C'est qui c'est que la réalité. Ah ouais, na pesi petit na héritier moto. Bon, moto na tembe. Continue quand ndemo na nzamba ko. Le président na ko senge logo moranga. Okuba la boss tangi Brice Lulendo te. Na mungoko na yo. On les a demandé la petit na yo. Et on va dans la studio, petit na senge wa libanga na studio. Boss tangi Brice Lulendo. Boss tangi Brice Lulendo. Le seul Congolais a mis les seul Congolais. Alikuwa na mongo mbele senga na liambo na. Te olia président de lobi bo esili de ko koti. Dio ko koti. Brice na lia. Boss tangi Brice Lulendo. Boss tangi Brice Lulendo. Tina na lia po eko ma continuer. Mouté batila mwina. Ouais, Adolphe. Le boss. Bon. En tout cas pour la lelo, tout ce qui la biso wana. Libanga na talo